Beaucoup salut et je dis un grand merci à tous les téléspectateurs. Babi kitoko peleng na bino nyonso boza branché pour na Rolanda émission ya lelo a boza pété bo s'abonner massivement balbi Gemidor TV toujours likolo Gemidor TV nde makambo. Je suis là la femme à plusieurs options Nancy Dora nazala kana guya mangusta yo bakselanga lisu moi simbinga po esalanga ba bien yo bongo langai yo bongo balbi mission leza émission moko kitoko makasi boko découvrir makambo ebele oyo ezalaka caché na invité na biso oyo tozane lelo na plateau. Je dis un grand merci à Papa de Ondinga, autrement dit les grands archivistes d'État Malili. Moto moko bien. Je dis encore un grand merci à les grands Diogo de l'esthétique Dani Mayoko depuis Barcelone. Babi Diogo moko solaka bien. Pourquoi pas Zico Garciano Mokondi ya bazombo na kati ya Belgique. Autrement dit Hollandais noir. Sans plus tarder, héritier matin, yo fongolelanga déjà bilili kara ba invité ba monara ba téléspectateur na biso ba monara déjà invité na biso spécial o tozo panzante kelelo na ndenga indusa kaka ndenge zalaka. Ah oui, bino bongo langai qui na l'équipe directement na présentation nanga. Bonjour. Bonjour. Bino boye biété biso déjà toye bié pour na bino bato boye biété a couru ko présenter kombo na ye boye baye vraiment. C'est monsieur Simon Capella. Enfin dans la Suisse na la Chaux-de-Fonds Neuchâtel. OK, merci beaucoup. Anga na bakselier aigle. Ndeke likolo aza mbinga aza jika ende tolobara na lingala kaka ya bayanki jika aza mwana ya poto aza mikiliste siko toza na poto te toza siko awa na capitale na biso tozo panzanteke bozala ka branché boko découvrir makambo ebele oyo bozangaka koyeba. Ndeke likolo excusez nga poko mbone salanga ba bien. Ouais. Arrivé dans Kinshasa, on trouvait Kinshasa comment? Bon, Kinshasa, ils ont d'abord l'Afrique. L'Afrique, photo ébarqué, ils ont tiers-monde. Dans le tiers-monde, par rapport il y a quand même un changement, il y a développement ou bien ils le développement est allé quand même parce que quel que soit biloko bon ils a dit aussi il y a pas tout son azuneti qui ça na tango il y a Mobutu tout sur na tango Mobutu il y avait aussi des désordres donc na tango ya papa il y avait un peu pour père avec na moi Fimbo calmement moi écoutaki moi mokié. Après, tu pousses à Natango ya Kabila. Le père, c'était Kabila le père, Nafimbo. Le fils a allégé un peu Fimbo. Il y a eu un peu de laisser aller. Et puis, il y a certains gens au Bazaï, Koyi, Banandenge, il y a Rosara Nangoté. Et puis, bon, comme on dirait comportement, il y a Bisso. Donc, ça va pécio, ma camfoyi, alors ça développe pas le bamboka. Donc c'est ça qu'on dirait qu'il sera bamboka parce que bateau bazo penser quand mabu na bango on les va penser na mabumu ya population. Donc toujours souhaiter que bateau va changer afin que mboka ait avancé. Très bien. Merci beaucoup Nabino Touboza branché donc on a toujours continuer kaka na kopanzante ke na ndenga indusa ai bazwa wapi Gemidor télévision toujours likolo toujours continuer vraiment l'émission na biso aigle ndeke likolo ngana obengo ka bogo pokombona ezo sepelisanga vraiment kitoko pelengi na kotala conjoncture na biso. Tous en attendent Fati Beton. Oui. Fati Beton. Oui. Mais alors que tous les diasporas, oui. En général, poto tout, besoin de l'amboka na bino. Mais tout le monde va nous soucier, besoin de kuna. Pourquoi? Bon, problème est que pour nous ailleurs, nous avons beaucoup de fois à se préparer. Mais on a été, mais nous sommes un peu na Bubungi.
bobungi ezaneti bazomona neti poto kaka poto donc balela poto bakasi pour biso toyekuna pas ezalaka te non les gens ne souffrent pas non bato bazosouffrir so okende na bamboka lokola Belgique France okomona mpe bato mosusu na Château Rouge ezali neti Gambela Gambela ko te bawenze moko soki alete aye mbila ye bango nyonso bazopakata bapakati mbango do bazomona bato bazokima eza na Château Rouge na Matonge mpe même chose et puis so oke même na poto omona ke bato mosusu basengaka mpe bambongo bamosusu batekaka mpe banguba bamosusu ya déparessé donc quelque partout yango wana nous souhaitons bato garçon moi asalaki zéro fainéant parce que bato akomaki kokaba bilamba ozwi mbongo opesi bayebona na musicien okamaki opesi bambongo entre-temps mama awa azosouffrir azoteka ta mosusu bamakala etc biso kopesa mbongo na musicien eza mabe te mais faut mpe bapense na mboka na bango kasi misu balinga mpona lokumu il faut apesa bamisien mbongo asomba babilamba cher alata kabela bamusicien mpona lokumu mpo biso toyebi na poto kuna bozalaka na bavie moko merveille pas du tout bozala barestaurant ofele oyoki nzala okoti na restaurant ofele olie ok biso a toza nango te merveilleux je dirais un peu non basalaire na France oui nayebi basalaire na Suisse te mutu moko azotia basalaire 1600 €. Ofuti ndako folia fofuta ba crédit ba tchétché kada muso mbongo Cécile et puis faut tinda mbongo awa ozomona na pote pe bato bazo souffrir makasi bato bazo souffrir bon mundele afongola ko kenoke na restaurant mo odamo fele ba waliza ba nini ba fondation ba mindelo ba sala kuna mais pas na biso na short fond on kabula pe biloko na bato bazosala te bazokabula biloko mais ngana ko ke nwana te na mona le kawana bato oh mais ya ozo damage nga mona zo damage awa nga ba ibinga partout ba mona vraiment on dirait passe Galicol tout cela nous vraiment ba réalité ya Suisse kuna place yo uti kaka ndenge zalaka mais to yo ka pe kuna bana bafuta bango. Oui. Yango tokomona mwasi avandi na mobali na ndako monke bafuta bana baoma obengana bango eza solo to lokuta informer biso po yo mto uti kuna waneza ba ndenge mutu nyonso oyo asalaka na poto bafutaka ye soko bana bapesa bambongo bana bapension alimentaire bapesaka bango bambongo na bambongo wana bapesaka bango ça fait que bon ezobakisa bacapacité mbongo oyo ya salaire na yo neti ngai chez quartier joaillerie omona temps bazofuta bien babakisi mpe moi une partie ya bambongo ya bana ça fait que bon faut encadrer mpe bana mais mabangage ezokufa mpe trop kasi mbongo esilikamula mbongo yango nde makambo héritier matengo alobaka lochocho fiuma tolobelaki yango te mwasi amoni kaki bana bazwaka mbongo donc mobali aza na valeur te aigle torappele komo na poto mwana azalaka na valeur na mwasi koleka mobali ya solo bon bana baza protégé parce que ya l'office des mineurs problème ezali ke soki mwana ozobeta mwana akoyoka na funda yo mpe na leta akokanga yo ndenge masa oyo akweyeli mbeba musicien munene ya Congo babaki ye no mwana na yo moko beti me bakangi yo mais héritier pe nani faire gola na yo ba libéré oui abeti soki 45 jours na prison pour dire que bana baza protégé par rapport ya biso ko zipola mwana mais mwana so ake pas l'état peut aller apesi sous punition donc poto protection ezali donc bana baza protégé et puis ceux qui ont 18 ans ceux qui
ne vivre pas, il y en a bon que vivre main. Très bien. Voilà, tozo kobakaka, tozo continuer car la repanzante que na biso na ndenga inusa. Yo bongola ngai, qui. Tunu toyeba aigle ndeka likolo, inspiration oyo okende pour te bandono comment. Bon, ça ka rêve na yo e ozalaka petit, que ngai jour on se retrouver na ba mikili, te olala ko langobité, na ke poto. Te na biso déjà que ba bote biso ebele neuf. Voilà. Neuf. Na mwana kimbanse ke ma viokele. OK. Ma viokele to kolele kuna na ba Yves Makango la promesse hein. Bato abul Yves Makango. OK. Aza na koya côté ya ba yolo kuna ba asala moi eloko mo mutu moko amona ka un peu musika donc ça fait que na kimbanseke et pas tokola et ça là que ba parents parce que na mbongo te na mona mon dire que pour au créer au somba parcelle au salanine ça un peu passé voilà une fois na la muka boye na bise ba parents que font na ngai Angola faut la que Angola à partir Angola tout développer boule ya mikili il est qui OK. Mais ça qui peut passer. OK. Ça qui peut passer voyage on a bêté le voyage au moment prochainement tozala posa toyeba ba so mondenge mutalongwe kisasa ake Angola akomi na Angola to ki moi muketo bêti 3 ans comme ba prof. Après to côté allemand. OK. To côté allemand après na ba butu to moni kunezo aussi une bataille mikanda mais ils ont marché bien té to côté Suisse. OK. La Suisse c'est ça. Merci beaucoup. Un mot na batu oyo bazala pe na posa ba kende poto mais ba kenda kala nzela moko ya difficile. O bisonyo sotoye binzela ya Turquie. Tozomona rasoka kenzela wana mère Emeli bango bakei pour dire bon okolo bani pona. Moi, je conseille toujours bateau. Est-ce que ça la rango kaka? Batiko kenenzela wala po bazobungisa ba momo ina bango ya nyonso. Ba éviter banzela wana parce que na sur botel na YouTube bateau mususu ba kenenzela Brésil et puis comme kende bazo kota bazamba faut ba retrouver na États-Unis après États-Unis ba koti Canada. Donc bateau mususu bakufa na banzela ba mususu bakomaka ba mususu bakomaka te même chose bateau azo kinétique pour na kinétique c'est facile voilà et facile so okay okozwa visa so ça démarche visa okozwa visa au kinétique mais pour kota en Europe ba kota na mai ba kota mai na kotanga kombo te famo boy azape mutama ya théâtre mikolo bakangaki na Grèce pour bakota na île Moboy donc mo bakota na bateau ya mabe moko on a nzemo na immigrant de rêve nenge fallait ayembe dernièrement peut-être so baboyo bato ayo ki yango beko te ya bango encore faudrait ko éviter banzela wana so alngo ko voyager ba fondation ezali ba fondation permettra bateau un jour mundela comprendre que ce ba sengi visa derrière la fondation, il va faire un bon visa. Et puis dernièrement, la musicien il a fallu accueillir 5 ans. Il y a une voie normale. Il y a une voie normale. Donc, il faut précipiter, vie et ça mais il faut qu'au enfin que nous tenions donc les années étaient le projet. Le projet c'est de prière karat. Nous avons prière à notre Père qui est au ciel. Dans un peu sa vie sur le après. Nous avons dit on a tabernacle. Donc Zambé a fondé là-bas. Babylone Union bloqué bateau faux makambo bateau simba pour makambo bateau simba faut mutaza na foi amen foi ngo donc eloko nyonso lingi oui soko lingi yango ekosala makaka amen biso ba famille tu bakena bango bandeko mingi bayibi ke biso mwana biso mususu ba neve banani tout
baza na bango kuna et puis dernièrement pe tozaki na petit à poto toyaki na bango awa basololaki bien po awa pasteur mudafandaka awa basolola bien na petit na biso donc balela kutu voilà babano babotama kuna donc je souhaiterais que soki moto aza na projet okende poto faut éviter banzela wa Turquie po ezoboma bato trop banzela oyo ya bavoyage milai soki oza na besoin visa ekoki kopesama na bavoie bafondation bavoie ya bavoie moko ya normal bato bafanda kuna baza na baniongo te motu nyonso akobengisa motu na Canada bato bakende Canada bamama nyonso Canada bamere tu bakomi na Canada babengisa bango facilement so oza na ndeko na Canada bamere baza kuna bazoya facilement biso moko tozalaki na mama ya madame tozalaki ne kuna avant akende parce que aza soutien na vie zomona donc il y a une facilité mais bazane motema moto bazane dépressé na vie OK ba wela bazanga koke liboso peza kokoma te voilà tozo continuer kaka kopanza ntekela biso na ndenge indusa kaka ndenge ezala émission lelo nde makambo abi kitoko pelengi na bino nyonso boza branché bozona des missions na ngonga o kitoko pelengi Aigle ndeke likolo taka no sala na pratique ndeke likolo do yo zipaka bango nyonso ke tolito yeba avantage nini oyo za nango na poto avantage zaka musala musala parce que mutu azo sala ako futa ndako na ye biso kuna faut futa ndako faut futa assurance maladie au futi partir bele ndetora wana eza avantage pour ngai parce que musala ezali encadrement un peu musala mo bien tout mais bato oyo baosala te l'état abosani bango mpe te baza mingi na baservices sociaux. Oui. Dans les services sociaux, ils ont encadré bateau bazo salaté, bazo foutu la mandat coup et makambo belé donc ba foutu yo. Sur ozo salaté. Ozo mona. Oui. Donc avantage ça ka musala faut en courage, ya ko sala po bat musu pe baza fenir. Na poto ba sala raté comme l'état foutaka. Ba pona ba onzela wana. Mo ba yaka na bon pété. Ba mususu ya na ba elo mo ba bien oh bah kufa na poto fula ku soki bato balinga kozonga te bato balinga kozonga te akenda bola libela akende poto libela bosana père abosana mère abosana famille alandi na bisengo ayaka kutute donc faudrait to ko bato basala te faudrait baluka misala pone na Suisse il y a 3% des chômeurs par rapport au nombre, mais bateau na socio bazali, mais bateau belé, oya lingia sala, so kaka che après si volonté na akosala. Bon conseil européen ça pour na bateau bakenda poto. Bayara kutute ba pansa kutute ba sonda kutute ba mona ta famille na misubu. Po yo kinda koyara na kwenda vutuka. Ni ba kongo ba lobara. Kinda kozonga kana. Soba oba kanga maka kuna. Conseil européen ça bon. Oyo bakanga kuna to conseil ezali parce que peut-être que perdant un peu sens il y a vie. Babosani koto ba uta. Babosani source parce que source ezali awa. Oui. Et pas mbokano baboka on karaté ozomona. Ezali ba parents. Parents no soka azala koka, azala nani azaka ta parent. Ah, merci. Na ba tambo mo de mona bazaka tamto na bana. Bana mais ça fait que faudrait bato yo baza kuna oyo balinga koya te. Ezaka ba manquement ya possibilité to ezala ranko. Bon, bato muso ezaka manquement ya possibilité ba muso ezaka ranko. Très bien. Aibi que azolia na bien makambu tout bien donc à oublier famille. Ba muso pesa capable a bien que sa famille trop na poto mais ba famille yango ba komi ko lutter contre ye ozomona ba komi ko lutter contre ye alors tant ba famille ba to bien que ça na poto
bakomo salo mabe ozaka na mingi commanding wana abingi ba bingi na poto seko batongo oliba bazala gentil bakomi ko salaye mabe. Merci. C'est ça. Voilà, j'ai un grand plaisir yako ça l'émission tout ça lango dehors. Et puis oui, je voulais encore ajouter au memi na poto. Oui. Abosani na yo donc abosani to comment la guerre on a to comment la guerre on a ba to na ba masa muso ba camerounais amemi mona pota tangi aziba ba diplôme akomi ko akomi a combattre donc comment on a mais faudrait pas to landa ka par exemple à batutu parce que au salsi mutonga boy ko salsa yo donc il faut arrêter pour non salsa batu non. Faudrait to muto azaka vrai si oza vrai si oza faux voilà olever le mot vraiment ya muto aza vrai ozara vrai si oza faux ozara motema mabe ka ndenge ezala parce que même na gouvernement so tali mutu so tali bo bige jo aza motema mabe voilà même na gouvernement so tali mutu bo bige non muto aza faux ozobona so tel muto ya za vrai ozobona voilà yana comme na ngai moko bon nangami ngokumisa batute mais na tala la président na biso aza ne faute vrai pour na mona makende na mboka azo yamba ba massa na ye ayamba massa ne ba simba ne maboy donc c'est ça vrai merci beaucoup et là je dis un grand merci à Jean Moukebaye autrement dit motomoko bien pourquoi pas Christian Bosombo. Ah, Bosombo, motomoko bien, pourquoi pas Patient Bob. Patient Bob, motomoko bien. Je dis encore un grand merci à Souley. Suleiman. Qui te rappelle Lengi, ah tout ça ce qu'on a résidence. Yaye moko dika moi la poto. Na bibo pourquoi? Parce que tout le monde a bien au tira makelele. Oh ngai na bala. Lakini tu bête résidence té so boye tout ça la na bino be mission na ba flat batu et tchétchéra donc yé bina musale zo mona hérité matengo zelanga no be c'est ya résidence pour la paradis terrestre na kati Kinshasa excusez-moi na loba ono mona ah oui paradis terrestre balobi place ngo goût kitoko marasi lopango oyo jamais vu lopango abona na mona te kitoko peleng na bino nyoso aigle ndeke likolo tolingi toyeba boni basango ya fondation donc to réfléchir beaucoup sur ne do mona batwaza na bapasi bakuluna bato baosenga ba mbongo na nzela bato souffrir makambo belé ya on epesi na zuku mwana mobo asalinga misala na pango to somi na Kinkole voilà na Kinkole na Prince wana na boulevard mwana mwaza wana on s'appelle des centres aza mineur ma osala musala maçonnerie na ebtene ba kotisa ki kuna na arrêté c'est quoi ça na problème miso donc na bise ki que na zue na charge pour faut ba traiter miso pour miso mwana so miso kufi donc charge ya biso tomoni mwana aza na problème ya miso so to tiki moi mukiaza so na katara ba ndeko na pona na tina basa examen so ala musala na mutu ayebi musala na musala mutu so bokiti na chantier kuna mwana wana mwana ngo aza na problème ya misu donc faudrait ko aider ba petit ndeko wana ba petit oyo baza ba kuluna ba mineur ba senga ba mbongo na nzela ba mama oyo bazo souffrir ba mama veuve ba mama oyo bazo souffrir baza na moni mama oyo afanda kuna na mwana poto mazo me mamai azo me mamai alors ba mama na fobiso comme baba na bon bazo kokate ba kokate ba bika ko suma ba bilamba cher ko kabela ba musicien biso photo sunga ba pauvre wana
En tout cas, c'est le candidat. Il y a malamu kanzamba lola a continuer na kobakisela o ebele o kendera liboso o continuer toujours na kosunga ba o bazo souffrir. Et ça le candidat malamu mutu nyonso za na likandiso yo za na ngoti. Donc umela na ngwende na ndeka balobara kitoko peleng na bilo nyonso wa to mo shite na biso to ko vraiment ko shite po ezaka likambo ya heure héritier matengo zo sala nga déjà ba signal yo bongola nga héritier matengo je dis un grand merci à Méclair Ngaloulé so moni ba coiffure kitoko boye salo ezaka moko salon Méclair na yolo donc boya ke belé po esala kanga ba bien groupe lisanga ya bakolo vous êtes tellement nombreux na kati kitoko pelengi aigle ndeke likolo j'espère to solo limingi okoy ko yebisa biso oyo na bosani ko poser parce que parole ezonge pa na yo eza mot de la fin pesi ba mbote na yo pesi ba programme na yo pesi la biso bien donc nga eloka na osenga batu fo ba linga mboka ko linga mboka eza déjà prière mais ezate ka to koma kaka na esprit ya mboka ngo eza bien te mboka ngo eza bien te ça on est peut tozo loka kaka mboka ngo donc faudrait to sunga na pe to lingana on dit bolingo eza souté donc batu fo baza na bolingo makasi basunga mboko yo afin que mboko yo et se développer et puis ba dirigeant na biso o bazo diriger biso faut baza imiter mamalamu ba penser kana mabuna bango te basomba kosomba ba nini so ba nommer au directeur comment yiba otongi kuna non faudrait que les gens et puis les président ba kisoge président otonde tonda ceux qui dayibi ceux qui pas preuve vraiment il faut ba kangaye parce que c'est pas bien na mboka mususu so mengo yiba ba bomi yo ba bete masasi parce que biso peut-être dans l'avenir faudrait battement ba adopter système wana so ba pesi au poste ko yibate so ko yibi ba bete masasi parce que tant oyibi o sala mabe na bat mususu yango na ça na koloba bambote sala rappel bien bambote bon la pesi mbote na madame pour madame azana sima kuna aboyina ko ya liboso madame Espérance senda esprit c'est esprit na Suisse bayebi et puis famille tout oza kuna ba massa tout parce que na ba massa belé ba massa belé so abina bana otanga massa mogo ositaki komo na été comme ndé mobulo biso to yebani kuna donc bamboka to umeli trop puis umeli trop donc to yebani na kati ya na Suisse nyonso na bana nyonso na batu tu oyo to mema na mikili pesi bonyo soka bambo na pesi bango sombote na maître Tigbo na Angola ye aza prêtre aza na immeuble na ye pepele na soboke na kimbangu na côté palanga bomona ayibani batutu bayibi na basertu. Merci beaucoup, ma Espérance. Na baxelo bambote na yo. Je dis encore un grand merci à Atose Kangi. Moi na Londres ya Tongo. Bi moi na Londres wa mesala ko simba livre sterling. Kitoko peleng na bino tout bozala ki branché. So bomona ke monsieur les gars qui Père Siboy. Bozo tunanga na Sidora Père Selaxini. Père Selaxi kitoko, Père Selaxi bien, Père Selaxi toko c'est. Sokoza papa tokoloba père, sokoza maman tokoloba mère. Grâce à caméraman moko bien, réalisateur moko bien na kombo ya Héritier Matengo. Kitoko pelengi wa tokuta la prochaine émission elongolanga moko Nancy Dora. Bye.